la famille. Bokota. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo. Kolala mukana ya moto, kolala mukana ya inda, kolala mukana ya beba, kolala mukana ya somo, kolala mukana ya sukaina bande kunanga, nandenge moko ya somo pinza mingi makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaisseurs, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaisseurs, yalelo toye lisusu bande konanga kandenge na yeb sakabino soki ya koloba ezali tokoya soki ya koloba ezali te tokoya te. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Voilà. Toye lisusu lelo bande konanga na affaire makambo ya Madame Grace Coutinho bande konanga qui passa après nomination na ye. Nini lisusu congolais zanga kama kambute congolais ayaka toujours na ya somo bande konanga. Avant na kotana na makambo wana ekozala bien na ya kopesa ye nanu ba félicitations à vous madame la ministre surtout de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Madame Grace Coutinho, kande tolobaka kande topeta kama solo matin midi soir. Soki moninga zui sepela ezalaka toujours bongo ezana ba poste mosusu ba position mosusu o batu mosusu pe ba méritaka. Eza pe na batu mosusu ata soki ba nommé ye nani otali boya lobi o ya mérité penza te. Ezalaka bongo. O penza mérité te, mais na batu mosusu ba pesi poste moko boye. Otali le passé na ye, otali pe présent na ye olobi non. Aza penza modèle ya makasi. Kota la Grace Coutinho en tout cas, aza vraiment modèle surtout pour la jeunesse, surtout pour la jeunesse. Kane balobaka tolobaka biso nyonso ke avenir ya biso ya lobby eza jeunesse. Soki jeunesse ekozala bien encadré te, donc cela veut dire que avenir ya Congo ekozala ya kobeba. Déjà kota la parcours ya Madame Grace Coutinho, en tout cas azana histoire moko ya malamu, histoire moko ya bien, histoire moko oye motivaka. Moi je me rappelle même ezana ba vidéo moko na talaye azokende ko sensibiliser ba jeunes, voire même zui mapa namba mbongo azalaka deja nango azui mapa na mutu azokende pe koteka azolanda pe ba jeune mosusu keno bola mukabotele matoluka mbongo yo jeune ko tiko vanda ka boite jour mosusu na wenze boye avandi pe akomi koteka makala alongoli nanu propriété na ye alongoli nanu kibo pasteur ake penza na wenza makala komi koteka makala justement pona koya ko encourager ko sensibiliser ba jeune alors mutu bongo nde mutu oyo to bande ko linga depuis kala sko nini ezoleka bande konanga avant ya kokota na mozindo ya situation ya dossier surtout ya lelo ekozala malamu et encore malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bande kona biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Abisso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, somme, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na Madame Grace Mpoi na pesi bambote na mama Lisi Mpito ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international tonton Amos Kazadi sans oublier Madame Nazo
Kazadi na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu. Voilà la famille to landana no sport nga ya bino mama Étoiline na zozonga na nga sima pona koya surtout et encore continuer analyse na biso kaka ndenge et sengeli to landa et on se retrouve juste après. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e lamuki, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, golo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, théo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industrie Allemagne pe Angleterre na gavke oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille, quand na yeb sakabino, bate la santé, soki oko bate la santé na yote, mutu mokote akotika la ko bate la santé na yote. Good news, bonne nouvelle, sango, yamalamu, abari njema, gafker, aye na ba solution, yamalamu, gafker, aye na ba solution, yakitoko, surtout et encore concernant makambu, yamabota. Bandeko nanga na yebisaka bino toujours ke eza na ba couple o bazonyo kwama na mabota eza na ba couple mosusu o lelo ba panzani likolo ya mabota mwasi azokumba zemite de l'autre côté mobala azomona neti aza na retard koleka baninga mosusu yango gafker aye na ba solution concernant makambo ya mabota donc pona bandeko na biso nyonso o baza na besoin ya mabota bobenga gafker na ba numéro oyo ezoleka na ba bande d'écran na bino bokoko en contact direct na gafker akoya kosunga bino na ndenge esengeli pe na système moko ya kitoko. Voilà. Tokota na mozindo ya dossier na biso, tokota na mozindo ya situation, tokota na mozindo ya makambo concernant Madame Grace Koutino. Lelo toyaki kovanda ka boye, du coup toye komona kaka message ya papa na biso Roger Kanda. Nabandi ebela batu bayebi Roger Kanda alazalaki interprète ya ba film ya Nigeria na kala bandaki vraiment ko interpréter na RTGA. Alors lelo yepe akoma évangéliste kozala pe évangéliste bino moko boyebi kongo na biso mutu na mutu azolukaka na ye mbongo mutu na mutu alingaka toujours azala star, mutu na mutu alingaka toujours kombo na ye elobama. Alors eye kosala ke lelo oyo Roger Kanda de son côté aye kobimisa mwa makambo ya minene. Alors makambo wana concernant Grace Koutino nako préféré nanga makambo wana toti yango biso nyonso ensemble. Ezala teke non mama Étoiline nde alobaka. Mama Étoiline nde alobaki ngana lobaki te ya turo ekozala bien biso nyonso to yokango ndenge azoloba nga ya bino nakoyaka pona kosala analyse. Tolanda nanu la famille. Dossier sur dossier. Il y a aussi Maman Amy Koutino et Grace Koutino qui sont en train d'attaquer Joseph Kabila par rapport à tout ce qui se passe parce que par rapport aux antécédents avec l'archevêque Koutino Fernando. S'il arrivait aujourd'hui dans le dialogue que Kabila arrivait à faire maintenant, une coalition, voilà, dans le dialogue, ils arrivaient à se mettre dans une même table, sur une même table avec le président de la République. Quel sera le sort de cette famille? Tu parles anglais, on dit what killed the father will kill the son. If the son doesn't understand what killed the father, ce qui a tué le père tuera l'enfant. Si l'enfant ne prend pas du temps à comprendre ce qui a tué le père,
La politique a handicapé la santé de papa. Et l'enfant veut se faire encore handicaper. Pire, maman veut se faire handicaper. Je vous conseille que vous ayez obtenu des millions d'une autorité politique. Ne combattez pas son adversaire en public. Parce qu'en politique, il y a des rondes. Mais en droit, il y a des carrés. Imaginez un seul instant, avec ces accords, que l'on tombe dans un cas de figure où Kabila rentre. Et tous ces gens rentrent. Parce que le président, il est là pour traiter avec tout le monde, pour préserver l'intégrité territoriale. Si ça arrivait et que tous rentraient à Kinshasa, qui sont en danger? Que l'église est en danger? Il faut tirer des leçons avec ce qui est arrivé à l'église armée de l'Éternel. Le pasteur Soni Kavuta nous enseigne beaucoup sur ça. Donc, je leur conseille, sortez du milieu politique, s'il vous plaît. Vous mettez votre église et l'avenir de votre église en danger. Il y a aussi Maman Amy Coutinho et Grace Coutinho qui sont en train d'attaquer Joseph Kabila par rapport à tout ce qui se passe, parce que par rapport aux antécédents avec l'archevêque Coutinho Fernando. S'il arrivait aujourd'hui dans le dialogue que Kabila arrivait à faire maintenant, une coalition, voilà, dans le dialogue, ils arrivaient à se mettre dans une même table, sur une même table avec le président de la République. Quel sera le sort de cette famille? Tu parles anglais, on dit what killed the father will kill the son. If the son doesn't understand what killed the father, ce qui a tué le père tuera l'enfant. Si l'enfant ne prend pas du temps à comprendre ce qui a tué le père. La politique a handicapé la santé de papa. Et l'enfant veut se faire encore handicaper. Pire, maman veut se faire handicaper. Je vous conseille que vous ayez obtenu des millions d'une autorité politique. Ne combattez pas son adversaire en public. Parce qu'en politique, il y a des rondes. Mais en droit, il y a des carrés. Imaginez un seul instant, avec ces accords, que l'on tombe dans un cas de figure où Kabila rentre. Et tous ces gens rentrent. Parce que le président, il est là pour traiter avec tout le monde, pour préserver l'intégrité territoriale. Si ça arrivait et que tous rentraient à Kinshasa, qui sont en danger? Que l'église est en danger? Il faut tirer des leçons avec ce qui est arrivé à l'église armée de l'Éternel. Le pasteur Soni Kavuta nous enseigne beaucoup sur ça. Donc, je leur conseille, sortez du milieu politique, s'il vous plaît. Vous mettez votre église et l'avenir de votre église en danger. Voilà. De retour, dans Badi et Belé Abatuba, Otikoyoka, papa Nabiso Roger Kada, Baka plutôt, Roger Baka, Mosusu ba combo tellement ils ont belé dans Moutou, ils ont toujours bongo. Voilà. Nabandi ebele abatu Otikoyoka ye, Otikolanda, message oyo, eza message moko, ezalaki kala, avant nomination, il y a Grace Coutinho. Alors, tomonaki, papa na biso Coutinho na mama Amy Coutinho, bayaki ko attaquer Joseph Kabila Kabange. Kaka, c'était cette année, l'année passée, si je ne m'abuse pas. Fin l'année passée, en 2024, bayaki na ba propos na bango kolobela Joseph Kabila Kabange. Après leur sortie médiatique, toyaki komona pe na débit ya neoyo, toyaki komona Grace Coutinho pe de son côté ayaki ko attaquer Joseph Kabila Kabange. Ayaki parce que ezana ndeko moko oyo ayaki ko défendre Joseph Kabila Kabange alobi na régime Joseph Kabila Kabange azalaki bien mais lelo on na régime ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi papa na ye aye ko se retrouver na prison. Toyaki komo na réaction ya Grace Coutinho alobaki a préféré na ye régime ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi que régime ya Kabila parce que na régime ya Kabila papa na ye bakati babuka ye lukolo. Et au-delà de ça, papa na bango azalaki kaka na prison. Alors, aina penza makasi régime ya Joseph Kabila Kabange a préféré na ye régime ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi. La famille, des places, après sortie médiatique na ye, des places, papa na biso Roger de son côté ayaki pe kosala mwa émission kaka pona koya kokebisa. Lelo toye komona awa après nomination ya Grace Coutinho. Tout le monde déjà ebele ba Congolais ba se référer na dossier wana. Ba se référer penza na dossier wana ke oui, papa na biso Coutinho ayaki ko sabola Joseph Kabila Kabange
Kabange plutôt, Mama Emi ayaki kosabo la régime ya Joseph Kabila Kabange. Et de l'autre côté, Grâce Coutinho P de son côté, ayaki aussi kosabo la régime ya son excellence Joseph Kabila Kabange. Lelo voilà le résultat et ye kosala ke comme récompense son excellence Félix Antoine Tshisekedi aye ko récompenser la famille Coutinho. Aye kopé ça position to poste ya kozala ministre de la jeunesse et pas ya Grâce Coutinho. Selon ba mosusu balobi poste wana a mérité à ngote. Ezaka ka récompense au son excellence Félix Antoine Tshisekedi aye kopé ça. Yango na ye kotuna bino ba congolais na histoire o boyoki awa na tuko bete la bino lisolo na koyeba pe Grâce Coutinho. Na koyeba pe Grâce Coutinho na explication on appelle ça ki bino na ebandeli ya émission na biso. Est-ce que na ndenge bozo monela eza récompense oyo son excellence Félix Antoine Tshisekedi aye kopesa na famille Coutinho to Grâce Coutinho a mérité poste oyo. Eza motuna, s'il vous plaît la famille, babino bozo la mama étoiline, soyez libre de faire vos commentaires, soyez libre plutôt de nous écrire. Bozo la te que non, na ko commenter, nga ba opesanga kanda awa makambo kanda ezate. Et pas ya étoiline Ines TV na lobaka toujours et encore que non, kanda ezalaka te, kanda musika penza ya makasi na biso. So dozoya na bakanda epa na biso ekotikala nango kosimba te. Eza bongo na système moko ya bongo bongo. Voilà. Bandeko nanga, ngana mekana nuko sala mwa analyse na makambo nyonso. Kandenge ezalaka. Boyebi, batu o bakendaka liboso. Baza batu oyo bariskaka. Soki na vi na yo okozalaka mutu moko ya bibanga banga. Ozaka na mwa makambo muke okomi ko panike. Na mama kamuke okomi kobatama okotikala kobeko kende musika te. Soki na pesa ta exemple ya président moko ya Afrique du Sud na kombo ya Nelson Mandela. Nelson Mandela ariska vi na ye epa ya mindele. Abundisa mindele ti akota prison pendant des années. Tango azobima prison mbala moko bayaki konome ye président. Donc la vie appartient au courageux. Soki oye gozalaki eza récompense au son excellence Félix Antoine Tshisekedi apesi famille Coutinho baza batu parce que toyebi ke na régime ya son excellence Joseph Kabila Kabange eza na batu o babande ko fongola minoko na bango te, eza na batu o ba souffra, eza pe na batu o ba mona bolamu na régime na ye. De la même façon na régime ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi, il y a de ces personnes o bazo bénéficier. Mais eza na batu mosusu o bazo souffrir kaka na même régime. Eza bongo. So ba o bazo souffrir, bango pe mosusu ba koya komona bolamu tango manda ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi ko sila. Ba koya komona bolamu. Eza bongo. Donc batu oyo bazwaka pe récompense ya malamu eza batu o ba souffrir kaka. Eza la bongo. Koya koloba keno Grâce Coutinho a mérité poste haute. En tout cas, de mon côté, l'on a outi koloba. Non, cette femme mérite vraiment d'être la ministre de la Justice. Pourquoi je dis ça? Batu ebele ba koya koloba oh mama itoli nyope okomi kokote la Tshisekedi na okote la mutu awate. Mais kota la parcours ya Grâce Coutinho. Kota la penzana ba makambo ebele o ya sala avant kutu baya konomeye. Kande na utaji ko expliquer bino na ibandeli. Aza mutu moko déjà bandaki ko sensibiliser jeunesse. Aza mutu moko abandaki kozala déjà modèle pour la jeunesse. Parce que kozala jeune, ezate que non, parce que naza na ba parents nanga baza na bambongo, parce que naza na ba parents nanga basalela kanga boye, nga sikona vanda nanga ya kosala lisusu ezate te. Il faut bunda. Kandenge to mona ki Grâce Coutinho wana ake ko vandisa batu bazote kamakala yepe ake ko vanda kuna. Akomi pe koteka tekela pe batu baye basombi atieli batu na basashe. Azui peza basa ya mapa tie na mutu ye wana ka ndenge batu bawelela ka ba mama bazo welela ka mika nini mapa moto mapa lelo mapa moto yepe akomi ko wele kobelela ka bongo sko moto a bongo aza mutu moko aza na ba motivation ya makasi pour la jeunesse, aza na ba motivation ya makasi oye ko sala ke ba jeune mosusu o baza na ba distraction ba kotala ke non nga nazo lala boye et pourtant ezana batu mosusu bazo kotisa bambongo
Oliena sengaka, oliena kota ka kindumba, oliena kende kokota na zala shege. Mais quand même, na lukata mo musala moko boina banda ko sala e banda ko kotsanga lelo ko zala base moko lobi kuna na koti ko zala na blancherie mobimba ya mapa. Eza mwa bongo wana eza analyse selon mama Étoiline, mais yo pesa la analyse na yo na ba commentaire et ko sala biso malamu. Voilà. Tokomi na mwa suka partage na biso la famille biloko kitoko e umilaka te biloko kitoko e kendaka nango mbangu na système moko ya kitoko. Alors, permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.